Bienvenue sur Étoiline Inès TV. Si vous êtes encore nouveau ou nouvelle sur notre chaîne, n'hésitez pas de vous abonner massivement, aimer nos vidéos, commenter et partager. Chez Étoiline Inès TV, c'est la qualité, la différence et la indi batu nini ezoleka entre Ferregola na Mama Top Wato. Mama Thérèse Top Wato nini ezoleka entre bango oyo mibale. Wana tomoni vraiment star na biso ya monene Ferregola, tomoni pe Mama Top comédienne na biso ya kitoko makasi, comédienne na biso penza ya tongo makasi. Bandeko mbutu esi ebandi deja, esi ebandi na kombo ya Ferregola, esi ebandi na kombo ya Mama Top. Makambo awa eza somo. Salut cher Bouchou, salut cher abonné, salut cher connaissance, salut surtout les amis de Étoiline Inès TV. J'espère que vous allez bien. Quant à moi, je suis bel et bien super bien par la grâce de Dieu. Cher Bouchou, cher abonné et chers connaissances, yalelo vraiment na memeli bino Mama Top Wato, Mama Thérèse Top Wato, na memeli bino pe Ferregola. Pa mbutu ezo tambola nango pas possible bandiko. Avant to kota na mwa makambo na biso ya lelo, en tout cas na osenga nanu na batu onyon surtout si c'est la toute première fois ya kokota na chaîne na biso, chaîne moko kitoko, chaîne abatoli ya makasi, chaîne moko ya bana nzambe. Je vous prierai surtout de vous abonner massivement. Abonnez-vous. Cliquez aussi sur la cloche de notification pour surtout recevoir les nouveautés de notre chaîne. Aimez la vidéo, commentez et partagez. Et kosala biso penza oyo tolobaka na biso chaque jour tokos makasi. Bandeko bozwa bakiti bandeko bovandaka. Botiaka mwa mai pembeni, botia mwa jus, botia mwa soki jus, soki sucré, soki nini bino moko kaka lelo, tala kaka lelo, bamelaka mingi te. Donc moi eloko oyo sala keno ol milana yo kote mosusu olanda Étoiline. Tia mwa eloko kolia pembeni, baliaka kaka makasi penza. Baliaka bandeko, baliaka. Si s'agit kolia, il faut kolia ka. Tia moi eloko kolia, côté mosusu ozoliaka, côté mosusu ozomelaka, côté pe mosusu ozolanda na yo Étoiline na système moko ya kitoko makasi. Bandeko bambutu ezobimaka ndenge tomesana, donc na communauté na biso makambo ezanga kanango te. Sikoyo ya tour oyo eza nini bandeko? Bambutu elobi ke eza na eloko ezoleka entre Mama Top Wato na Ferregola. Batu balobi mingi Mama Top aza mama moko oyo abimaka alingaka kaka kobima na bana mike. Yango batu baoloba biso te. Bambutu ka ndenge bimaka. Kieno Mama Top alingaka bana mike, alingaka kobima te na batu age na ye. Bandeko makambo eza awa eza nango. En tout cas, cher Bouchou, chers connaissances et chers abonnés, pour na batu o balingaka Mama Top, ba ona no balanda biographie te ya Mama Top Wato, je vous prierai vraiment boko taka na chaîne abiso biographie na ye eza. Na biographie na ye eloba makamnyon surtout sur la vie amoureuse de Mama Top. Kuna bo kendo yoka tout. Donc nyonso to boyeba soki Mama Top azalaka marié, to azalaka célibataire, to azalaka veuve. Donc na chaîne abiso biographie na ye ezalaka na système moko ya bien makasi. Bandeko tozongela sujet na biso. Tozongela penza sujet na biso, bato ebele bazoloba nini ezoleka entre Ferregola na Mama Top. Batu bazoloba ke non Mama Top yalinga kaka kobima na bana mike, ya bimaka te na bana ya na mibali ya age na yete. Bandeko, toutaki kolanda eza na nzembo moko ya mukuse kaka ya mukuse kaka ya Ferregola. Ferregola abwakaki Mama Top na nzembo wana. Mama Top pe azalaki kuna liboso
tango babwaki kombo na ye amati penza podium ye pe akati dance asepelaki makasi. Après kaka nzembo wana bandeko nde mbutu ekomi kobima. Moyen natia extrait wana na chaîne na biso ezate tala kaka YouTube alandelaka mingi ba droit d'auteur bandeko. Yango na natie nanga te, yango na expliquer bino kaka na système moko ya bien. Bandeko après kaka clip wana batu bakomi kobima koloba keno Mama Top azobimaka na Feregola. Bandeko, je ne sais pas, communauté na biso pourquoi tozala bongo. Ba Feregola oyo tolo bananu Feregola ba Fally Ipupa ba Koffi Olomide ba Werason ba Jibe Mpiana. N'est-ce pas que babwaka kabato? Babwaka kabato ba yembaka omona ka ba lobi kombo ya mutu tel. Mingi kutu balobaka na bango ba kombo ya batu o bazana ba mbongo te. Ezaka kombo atali kaka lobi ki no turo na nzembo na nga ntuka na kobeta na nga libanga na kombo mutu tel esalaka bongo kutu mingi ata basi na bango babwaka ka bango te na banzembo. Mais pourquoi soki ye Feregola abwaki Mama Top? Il faut kaka mokili eningana, il faut kaka internet eya koloba. Il y a pas longtemps Mama Top asalaki vidéo moko après concert ya Feregola na Stade des Martyrs. Mama Top asalaki moi vidéo moko alobi ke ye akozala toujours gauloise jusqu'à la mort. Bandeko, Mama Top oyo azwa ba menace pas possible. Azwa ba menace pourquoi ye ako se déclarer gauloise. Ezalaki somo to salila yango ba émission ebele ya bato babanda kutuna ko benga ke ba beta ye ba boma ye. Ezalaki somo. Suko ya turoyo kotala kaka que no Feregola abwaki libanga na kombo ya Mama Top wato na nzembo na ye bandeko ekomi kobimisa makambo que no Mama Top azobimaka na Feregola. Pourquoi na communauté na biso ebele ya batu donc balingaka mingi kosakana na ba réputation ya batu bandeko? Réputation ya mutu basomba kango te to matato kita réputation basomba kango te. Quand ndenge to batela ka ba réputation na biso to batela pe ba réputation ya batu mosusu. Quand ndenge to batela ka ba réputation na biso la famille ya batu mosusu pe to batela ngo. Mama Top azam mama moko a se respectaka. Quand se le dise a se respectaka. Quand ndenge na lobaki soki ozana posa koyeba makambo nyonso Mama Top kota na chaîne na biso biographie na ye ezalaka. Mama Top aza veuve, mobali na ye akufa. Il y a de ces mamans au bazalaka que non, soki mobali akufi après ya ekotala ki non na bala nanga tala kaka naza nanu na bala. Mais Mama Top aboya na ye alobi te naza lisusu na tawana te ya kendo bala nazana na tawana te na batela ka bana nanga avandi na bana na ye azobatela bango. Bandeko sikoyo pourquoi mokili na biso ezalaka bongo bolingi ka bo baby sa réputation ya Mama Top? Est-ce que bino bosui bomona Mama Top azobima na bana mike bozana ba preuve tango bolobaka to ezalaka koloba eza bien te bandeko, surtout na ba réseaux sociaux. Eza na ba émission mosusu to salaka éthique alaka nango éthique à moins que ya un jour yo moko ka conscience na yo elobi ke non makambo na lobaki ezalaki bien te na effacer yango. Mais soki oko effacer vidéo wana te ekotikala eza pasi na communauté na biso. Eza vraiment pasi. C'est tout à fait normal Feregola a yemba Mama Top na nzembo na ye. Parce que à mon vidéo Mama Top a déclaré que non nga naza gauloise. Amona penza. Eza tege amona ki yango te. Amona. Pourquoi na communauté na bito ceux qui mutoye a se déclarer que non nga naza boy batu bazala kaka ba juger siko batu balingaka ka batu batambola na makolo na bango to ndenge nini bandeko ekomi nini ekomi pasi. Il y a pas longtemps aussi to monaki Cardozo héritier wata ayemba ki Cardozo na nzembo bandeko ba nunu ebimaki pas possible.
makambo etambola ki na ba réseaux sociaux oyo somo ke non Cardozo abimaka na héritier Wata. Pourquoi? Parce que ye héritier Wata ayembi Cardozo. Mosusu soki eza na ba théâtre Cardozo alobi kombo ya héritier Wata. C'est fini makambo komi ko tambola. Donc pas possible bandeko. Yango ekomi nini? Communauté na biso ekomi nini? Suko ba comédien na ba musicien balobe solo la kate. To balobaka bakombo ya bandeko na bango te na banzembo to na bafilme na bango eza ya pasi e osala pasi bandeko totika babiloko ya bongo c'est tout à fait normal Frère Egola aza na ye libre ya koloba kombo ya mutu te na mutu nyonso tu na banzembo na ye soki alobi ke no nzembo atour oyo na kobwaka soki sila bisalo na kobwaka soki Belvi Kandi, na kobwaka soki Ursule Pechanga, soki Dina na la douce, soki Princesse Illustar, soki Sylvie Eseka, soki Nani ye moko, soki Siana ye moko bandeko. Ye moko. Mais pourquoi biso tozalaka na maloba koloba? Ekendaki, ebimaki, emataki. Eza pasi na communauté na biso la famille. Eza vraiment pasi. Botika bato bazala libre. Toza na pays oyo eza na ya démocratie. Démocratie eza que mutu aza libre. Toza la libre osala makambo. Mais pourquoi ceux qui batu balingi bazala libre ezalaka na communauté moko boye, il faut ya koloba, il faut ya kofinga, il faut ya ko minimiser batu. Non, ça n'a pas de sens. Eza bien te. Frère Egola aza libre. Mama Top pe aza libre. Ata soki kandenge batu ba o juger ke no ya lingaka kobima na bana mike. C'est son choix. Elle est libre. Elle est libre. Na makambo bolingo mutu na mutu azalaka na choix na ye. Mutu na mutu azalaka na choix na ye. Omona ba lelo to mona ba jeune fille ebele ba jeune fille bazo boya kobala na ba jeune garçon ya ba âge na bango to ya ba génération na bango to ya série na bango. Mais ba préférer ba tata mikolo. Pourquoi? Eza ba choix na bango to ko juger bango te. C'est de la même façon avec Mama Top. Elle est libre. Ceux qui le lobi que non na lingi na bala. On etali ye kaka, etali bisote. Ceux qui lobi le lo que non tina kokufa na obala na ngate. Ye moko kaka. Eza na batu mosusu to loba nanu bandeko. Neti ba mama mosusu soki omoni mama akufeli mobali. Peut-être aboyi na ye kobala. Alobi que non nana ko nalingi kana batela bana na nga. Il y a de ces mamans oyo bazwa ba makambo ebele na bandako ya libala. Peut-être mobali oya bala kiye abando konyokwa ye makasi. Donc nandako ya libala azalaki na liberté. Mobali peut-être ko finga nde ko finga ko maltraiter ye pas possible. Au mona mutu mosusu alobi na yeke non. Ta mobali akufi alobi na zongela lisusu ba makambo ke no mobali azobeta mobali azofinga mobali azosekipaka na ngate e osimba lisusu te. Mais zana batu mosusu peut-être atalika ajabana lobi na ajoyo na introduce lisusu papa mosusu na vie abana na tikalaka bongo. Eza pe na batu mosusu alobi ki nazana nga na tawa na te. Nazana tawa na te ya mibali te. Moment oyo ezalaka moment na samilaka pona bana nanga na milongola nanga na ba distraction. Mais zana batu mosusu peut-être abandi azaki na mobali oyo abando traiter kitoko atali kaka ki nazaki nanga na mobali nanga ya bien makasi abando traiter nga bien comme akufi boye peut-être soki na lingi na kota lisusu na ba makambo mabala omona peut-être na okende na nzela mabe na kutani na mobali moko oyo akodégoûter vi nanga nyonso mobimba. Vous voyez? Donc, la raison est la kanango kili. Mais ceux qui mama top pour naïe de son côté, à l'obi que non a boy nanga kubala. Azana ba raison naïe. Ceux qui bakambo batwa olo baki non alingaka kubima na bana miki. Boy. Ceux qui est vrai, tous ceux qui est nango faux, tous ceux qui est vrai. Eza ba choix naïe. Azana ba raison naïe pourquoi? Mais ceux qui est nango faux, communauté na biso lingaka koloba. C'est comme ça. Donc bandeko botika ka mama Top Kimia aza mama oyo asi akoli aza déjà dans les cinquantaines on a déjà âge naye donc ezaba âge moko il fallait ezalaka bien surtout azala naye à l'aise
azala na libre bo comprendre azala mutu moko te ke non azana ba stress nde kendaki nde mataki nde kitaki te azala na ye à l'aise na makambo nyonso azosala azala na ye libre mais soki kombo na ye kobanda kaka kilikili na ba réseaux sociaux kutu kombo ya mwana na ye mwana muke dada aki nous saluons d'ailleurs en passant jamais tomona yango na ba réseaux sociaux mais mingi bato balingaka ko salir kombo ya mama top. Pourquoi? Est-ce que bossi bomona mama top aleka na ba émission pona ofinga batu afinga kana batu te mais soki aleki na ba émission mingi alobaka na ka ba vérité. Alors bandeko communauté na biso totika ba makambo ya bongo osunga te yango tomona ba Camerounais mosusu basekaka biso pas possible. Tout le monde a qui c'était l'année passée. TikTokers na biso ya munene Jemima Kokonzi. Babengisa ki ekuna akende. Bandeko communauté na biso ekomaki ko finga kolobela ye mabe. Jusqu'à ce que les Camerounais bayaki ko silika bayaki ko tomboka balobi eza peuple ndenge nini. Eza communauté ya ndenge nini. Et pourtant il fallait bosala wana pona ko soutenir TikTokers na bino. Mais bino bokomi kolobela ye mabe. Eza bien te wana penza communauté na biso na ebite soki ezalaka nini bandeko totika ki mutema mabe mutema mabe bandeko esungaka te mais ezalaka wana pona ko détruire yo ko sala ki mutema mabe pona bandeko mosusu mais yebake ezozongela yo makambo nyonso ya mabe okanisa pona ndeko na yo ekozongela yo donc monde etambolaka nango bongo. Cher Bouchou, chers abonnés et chères connaissances, ya muke kaka to yaki ko partager na bino na cadre kaka ya oyo vraiment fait rigola ayemba ki kombo ya mama top. Ba nungu ba kandenge zalaka ba biloba ebimaki déjà na ba réseaux sociaux donc yango to yaki ko tia moi éclaircissement surtout ko sala pe analyse sur makambwango. Cher Bouchou, chers abonnés et chers connaissances, tokomi na biso na suka penza ya émission na biso ya lelo. En tout cas, que Dieu vous bénisse, je vous aime bien, bye et à la prochaine.